Osalia wapona komatisa Kabuya mapekate. Nayebisa kabino tango nyonso kosekeza matanga te. Eloko bokoyeba na mituna bino. Tango bino bozozwa sentiment ya koseka pona Kabuya. Kabuya aza patron azolala na bambeto a chere. Omi se prépare. Ndenge tienne qui se wa mulumba yebisaka biso. Prenez-vous à charge. Il ne peut se vivre. Si quoi boso banga mutu moko. Kabakata ya population boye. Na landi ben individu moko il s'agit ba fédéraux. Na ba sectionnaire. Il y a parti au pouvoir. Veuillez m'excuser mes amis. Ce n'est pas une injure mais sa qualification. Ouais, comment on a une injure à que Poltenga plainte dans le parquet général. Sectionnaire. Azo ça la déclaration. Il y a Meshogisté Kabuya. Sauf que les fédéraux partent là, Lati. Et nous sommes comme ça, Andé. Ça pas tout pour tout. Ça pas tout pour tout. Et Tengama Andé. Au télémi peuple fédéraux, il y a parti présidentiel. On se soutenir individu face à la malade. L'UDPS Sali, base. Dosana Nzembo Toyembaka. Fachayo kakabasi na ye. Fachayo kakabasi na ye. Banani oyo basalaki ke Fati a se retiré signature. Et ça va citer. C'est que Fati soki akomi boyoke la ba député. C'est que base ya UDPS Koufi Ander. Mais pour UDPS base Koufate. Ayoka base alongo la biso Kabuya alime. Fabina Sali pour Mulingani Tanga Masolo boucle. C'est vivant. À part de son quota d'information, à combattre, nos alliés pour la combattre, ça Kabuya m'a pécaté. La MSA Rabino Tango Nyonso, pour ce que ça m'a tangaté. Et là, on va voir dans mituna bino. Tant que bino bozozwa sentiment ya koseka pona Kabuya. Kabuya aza patron azola na bambeto a chere. Ole yo swa kanda. Omi se prépare. Ndenge tienne qui se wa mulumba yebisaka biso. Prenez-vous à charge. Il ne peut se vivre. Si quoi boso banga mutu moko. Kabakata ya population boye. Na landi ben individu moko il s'agit ba fédéraux. Na ba sectionnaire. Il y a parti au pouvoir. Veuillez m'excuser mes amis. Ce n'est pas une injure mais sa qualification. Ouais, comment on a une injure à que Poltenga plainte dans le parquet général. J'assume ma parole. Fédéraux, sectionnaire. Azo ça la déclaration. Il y a Meshogisté Kabuya. Sauf que les fédéraux partent là, Lati. Et nous sommes comme ça, Andé. Ça pas tout pour tout. Ça pas tout pour tout. Et Tengama Andé. Au télémi peuple fédéraux, il y a parti présidentiel. On se soutenir individu face à la malade. 20 000 francs. L'UDPS, ce n'est pas des fédéraux. L'UDPS, ce n'est pas des députés provinciaux. L'UDPS, c'est Sali, base. Dosana Nzembo Toyembaka. Fachayo kakabasi na ye. Fachayo kakabasi na ye. Banani oyo basalaki ke Fati a se retiré signature. Et ça va citer. C'est que Fati soki akomi boyoke la ba député. C'est que base ya UDPS Koufi Ander. Mais pour UDPS base Koufate. Ayoka base alongo la biso Kabuya alime. Tombolo boko ganga base. Fatime.
Bokotala fédéraux. Il y a parti présidentiel. Chemise, il y a 3000 na Gambel. Azoko Kosomba Yangote. Na lobby chemise, il y a 3000 francs. Fédéraux, il y a parti au pouvoir. Azoko Télémaké soutenir Mouta comme millionnaire, milliardaire. Oyo bakosaka biso kazali mdekona biso muluba. Nzo kazali rebelle. Oyo babengi na kombo ya tout. Mais chez Augustin Kabuya. Ceux qui n'ont pas suivi notre Kabuya, ça tout cité. Abi misela biso vraie identité, azali ya province ni. Ah. Il n'a pas se vivre. Dozali na combat politique. Dozali na combat politique. Biso tozo senga na ba combattant. Augustin Kabuya lokola pourquoi na bengi ya sa Rwandais domoni na pouvoir ya IDPS Kabuya qui a infiltré ba Rwandais a kotisi ba moti na ba ministère na so yebisa bino awa kosi biso toza majorité na parlement combattant tu dois préparer en conséquence Félix azala mututa so soutenir ye batu batikali ko soutenir Félix eza biso ba combattant olanda ngai bien au sein du pouvoir, dans un rebelle. Les rebelles, ils ont été mboka, ils ont masolo na bango. Ils ont bundaka bitumba ya 40-45. Ils ont yela ki biso bitumba lisusu. Il y a 1 plus 4. Au sein du pouvoir, l'UDPS a bundé le pouvoir pour les rebelles. Au sein du pouvoir, il y a un gouvernement, les rebelles basali. Le lobby a comme créé un groupe Yamibondo. Il y a faire face à l'IDPS. Ils sont tant que parti au pouvoir. Ils ont mettre les bateaux en garde. On ne peut pas nous intimider. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que Kabuya Sali laissait aller. Il y a un moment où on a Bengali et Kaza Rwandais. Ce qui est frère congolais, frère moi, il y a IDPS, à condimenter au sein du pouvoir, à Kamata Rebelle, à Tchabango Ande. Bazali na carte, Boyokanga. Nazo kwa Sirebino. Na place, il y a Jean-Pierre Mbembo, Leto Tchakagabat. Nana Yabsibino. Dala. Vanda na vie, vanda na hypocrite. Vanda na ennemi. Parce que hypocrite ya lobakata sana makambo ebe. Nalo mabe. Kombola boko kanga bas. Parti au pouvoir comme l'UDPS. 37 ans d'élite. Balaki biso tozaki majorité na parlement. Na ba député. Parlement ke wa. ILC. Na tuni bino parlement ke wa. ILC. Sénat ke iwa. Soki lelo. En cas de malaise, c'est la constitution Yamboka. Nani a récupéré le pouvoir? Nous avons une question. En cas de malaise, plutôt, au sein du pouvoir, soit qui président de la République absent ses alliés. Nous avons une question. Nani a récupéré le pouvoir? Si on a mis au Sénat, c'est une majorité. Il est passé, Fongo la mise. Mère grave. Peuple congolais, Boyoka. Les Kamouas sont comme Moussabiso. Ceux qui ont visé Kakabuya, ils ont mis ça à ma casse, Nicolas Soya. Bolandi va député, mon ya allié. La Est de la République va salir déclaration. Balobi, comment est-ce que dans Salina Kata Union sacrée, mais va poster la presse, il y a Mickey. Bazana Ideni. Il est passé vivant. Ce qui ne connaît pas, c'est que il y a lobby que nous avons sorti à Suisse Sénat. À la carte de la coup d'État. Papa, la politique, c'est dynamique. Et puis, politique, c'est une institution. Donc, on va regarder la base. Tout le monde sorti à Sénat. Bakangi Parlement. Quand il y a un sali à Colombo, Félix Antoine, mais Bisso va combattre. N'a pas Congolais.
tofongola misu lisu likolo ya ndeko na biso dinosaure avant coup d'état ya malange salama dinosaure ayebisa biso président fongola misu bato mosusu bamonaka dinosaure lokola liboma il est presse viva imetela maboko place ozala wana fongolo secret à part tobazeka na est de la république mais au sein du gouvernement boyebi secret ezoleka te il est presse majorité mais baposte clé eke na balie Soba ya kabuya oyo naloba Loba botel exemple nazopesa bino tozali na ndeko na biso olimbis nazonga mwa moke tozali na ndeko na biso fine rukumesa kasavu azali mwana ya idps me na kati ya lit fine abunda te moto abunda nde papa na ye lelo soki bokei na kasavu bolandanga bien balie wana bazosala mpo barekipere baplace ebele soki bokei na kasavu moto oyo azorepresente comme brukumesi azosalisa misala ntina baterase azolongola basalite ntina bamaringa salongo samedi ezali André Kongolo mais azali député provincial ya bato lukwebo idps viva yango nazoyebisa bino ke ezali na bana idps ebele bazosunga mokonzi ya mboka tozosenga maintenant limedia bato baza na compétence ya kosala mosala memi babrukumese ya turo bakotia babrukumese ya sentiment te brukumese azomerite mpo na commune wana brukumese akoede chef de l'état na likambo etali kini bopeto bazotravaille ensemble na ministère intérieur na gouverneur idps viva bandeko tala mitema mabe ya bakombata ya baautorité ya idps tozalaki na kombata na biso moko nabetela bino lisolo oyo bolimbisanga mpo na nga mbolo nazoloba yebisaka bino nzambe aza likolo mpo na idps naboya corruption nakufa ata fofo mpo na yebi eloko tosala va tokoma na pouvoir ndeko na biso moko azobela maladi ya mabe kombata ya kala tokenda toluka fine fine ayamba biso te tobola bokoganga basi tokenda toluka fine fine aboyi koyamba biso na biso bato tozobima na kati ya commune lokola fine aboyi koyamba biso tozobima na kati ya commune tomoni ndeko na biso André Kongolo totelemisi ye toyebisi excellence tala kombata na biso oyo azobela tozala bamoye te alobi mes amis ne vous en faites pas biro na ye aza kaka mfasi ya commune ya Kasavubu tokei na André Kongolo atanga mbongo aza moto idps te atanga mbongo sur place alobi bokende kosalisa kombata erni apesa biso $700 sur place $700 nazona bango verite $700 kombata na lelo opération esalama ayaka mpe awa nakolakisa bino ye kombata wana opération erni esalama lelo akomi malamu sikoyo bato ya marke wana ntango André asungi soki tosoutenir tomoni asala makambo malamu ezali mabe tozoboya balie te balie oyo tokosoutenir oyo baza na vision ya chef de l'État ndeti baandre wana lokola aza na vision wana c'est que biso mpe toza capable kofongola maboko tosungi ye ande kombola bakoganga ba fatime nde bomoni nazolobela nini badepute provincial ya idps soki boza badéléquant soki boza badéléquant idps c'est la base soki lelo bobenga badepute provincial grâce ya bakombata ya idps grâce ya population congolaise idps viva toleki na makambo wana tomibeteli mabongo makasi tolingi tokota na bainformation de l'air nazotuna mokeni mutuna Vital Kamere na Canada akenda kosala ni mbongo ebimi bon $1,037,000
mbongo wana bimi pe kota kendaki na Canada masolo ni na keko solo hôtel na masolo a isolé diplomatie ya mokonzi ya mboka akepe na France tobolo bolo ganga basi papa very grave bozo songa sima muke nani andimaka ke Jean-Marie Kaboul akoki ko trahir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo UDPS c'est FIFA. Mes amis, président sali diplomatie pendant 5 ans. Bitumbo bozoyoka ya est la République. Moi je vous assure, sur le plan politique, et puis sur le plan armement, non sur le plan diplomatique, Félix Alongi, on tombe sur ma casse. Mais le sali dans la frontière rebelle, ôtez la montée ma main. Même une décoration aussi kotambwe. La ligne na yebisa boye. Ndeko siko. Ozo sala musala malam. Mais des fois ça katina yo sa moko. Bozo récupérer ba mboke belé. Okomona na suka na ngoba ba M23. Ba yoko boto la suba mboka. Nini ezo sala ke ba mboka ne songa la suba mboka ba M23. C'est là to se retrouver na kati ya front. Tozo le belandeko général Siko. C'est que tu se retrouvé chef d'opération. Na kati ya front tozo mona manœuvre. Il y a trahison. Il ne peut se vivre. Il y a un zo senga rapidement. Likambo etali levé ya moratoire. Il y a peine de mort. Et c'est le Mossa. Moussala. Tombo la boko gangaba. Qui vivra? Vera. Le loba yebsa kibiso. Communauté internationale, l'Union européenne, la CECO. Balobi pourquoi Congo Congo Salana, du Cambodge, peine de mort. États-Unis a la déclaration. Mais tout le monde n'a pas Donald Trump. Nous avons bêta qui armé one. Il y a pas de bombe à prendre sur place. Tout le monde a trahison et ça m'a cassé. N'a qu'à armement. L'armée na biso toza infiltré na ba tuti na ba hutu na ba nyamulenge na ba burunde na ba zambien nde tozo senga na ndeko siko tambwe soki bamboka na bosi yango ezonge bana biso pour renforcer la sécurité. Mais tant que nous avons les bamboka tozo yango après 3 jours bango ba yoso boto lango ça veut dire tozo mona trahison et ça maka yango biso tolobi boye ministre na biso la défense nationale Dosengi actuel ministre de la défense nationale ameka ko changer les biso équipe ya bato bazali na front comme ba chef d'opération parce que tozo mona bato belé na kati ya front tozo mona trahison ça makasi tombolo boko ganga ba na kozonga moke ndeko na biso ministre ancien secrétaire général Jacques Chabani akwataki est la république place oyo titoko toka komate ya makasi na ya batielaki ye ya bamoto oyo tobenga na kombo ya Peter Kazari wapi Peter Wakaza Jacques Chabani a commis la frontière mokobo na est la république entre Djougou na Kintanga na bamboka na ba territoire wara frontière ya Rwanda za kokanga mais ya biso ya Congo est libre kaka sur place ministre intérieur a fait ordre na gouverneur militaire abi kaka siko na la posa otielanga base bakanga frontière tombolo boko ganga base yango moni ministre na biso Jacques Chabani azali mutu tokobetela maboko makasi si asali tournoi na ye na est la république balobi ezalaki na bafrontière ezalaki pwelele barwanda babanda okota air nyonso ata toilette bakotaka bongo te mwa mai ya suka oyo ekaboli Congo na Rwanda
so ça na mai wana so mona nini Rwanda bo tout autour ya mai wana lo ya mai wana nyonso ezala kapwelele mais baninga na ngambu kuna na Rwanda sécurité makasi le ministre na biso atelemaki apesaki ordre yango na koyebisa bino mosala eko salama Paul Kagame akomi na suka ndebo yoki États-Unis alobi tozo renouveler lisusu confiance na biso na Rwanda na président de la République Paul Kagame yango pe Félix alongwaki mbala moko na makambo etali Occident tokomi na ici tombala bo ganga basi siko carte na bango ezali nini baboma Kisekedi parce que ça va payer belé oyo Félix a continué na prise lelo bozomona bitumbo toza nango eza monde mobimba soki tokebi te Donald Trump so abimi te États-Unis 3e guerre mondiale soki abimi te 3e guerre mondiale tombolo boko ganga basi papa totika sentiment parce que bozomona politique oyo baaméricain bazoyela biso Rwanda soki Rwanda ngala benga yango province ya Congo parce que avant ekoma Rwanda wana ezalaki province na biso na Léopold bamindeleka bato basala biso kanai même Lubumbashi lelo bilo babenga Lubumbashi ezalaka Lubumbashi te Lubumbashi ntango bazobeta vie Simon Kimbangu azolela azoyebisa bandeko na ye botrahiri te Lubumbashi bobomba mboka lelo bakoma oyebisa biso Lubumbashi eza ya bakatange ekola katange na Congo existaka te banda bakoko na biso soko tie tembe tuna bato bayebi histoire ya République il est PS viva yango bamoni lelo Burundi akomi kofélicité mokonzi ya mboka par rapport ya conseil oyo apesaki ye ya koforme bamilitaire ya biso moko papa Mobutu akosa lelo tous les unités Félix azongisi yango na nzela amen tokomi na unité spéciale oyo ekende kovisite ti Kigali tombolo bokoganga basi nde tozala wana tosoutenir mokonzi ya mboka babavire nyonso bazosala ba Jean-Pierre Mbemba azali traître azwaka chèque blanche awa oyo atrahir bacongolais lelo Jean-Pierre Mbemba akote ya biso nini epuis ye azalaka na procès judiciaire akoki kokoma président de la République na mutema ya mawa ya Félix azongisi Mbemba comme ministre un ministre ya transport ozali simple ministre nommé par l'ordonnance présidentielle Fatia aza na droit kaka lelo balongoli Mbemba ande tombola bakoganga ba pouvoir eza ya biso mutu akoki kointimide biso te mutu mpe kolengisa biso te justice eza ya biso pouvoir eza ya biso bakongolais twana droit ya kobundela yango mpe ya kodefendre yango nakoyebisa bino tosoutenir mokonzi ya mboka botika makambo Kabuya si akei Kabuya si akei nalobi Kabuya sali nini yo za mabe nalobi Kabuya sali nini banani basepeli ndenge Kabuya akei baseka makasi nalobi banani basepeli ndenge Kabuya akei baseka omoni IDPS viva aka tozokota na information bakombata tozali awa mpona komatisa Kabuya mapeka te nayebisaka bino ntango nyonso
kosekeza matanga te eloko bokoyeba na mituna bino ntango bino bozozwa sentiment ya koseka mpo na Kabuya. Kabuya aza patron azolala na bambeto ya chere ole yozwa kanda omi se prépare ndenge Etienne Tshisekedi wa Mulumba yebisaka biso prenez-vous à charge. Il ne peut se vivre. Si quoi boso banga mutu moko kabakata ya population boye nalandi ba individu moko il s'agit ba fédéraux na ba sectionnaire ya parti au pouvoir. Veuillez m'excuser mes amis, ce n'est pas une injure mais sa qualification. Oya comment on a injure à que Poltenga plainte dans le parquet général. J'assume ma parole. Fédéraux, sectionnaire, azo la déclaration ya M. Augustin Kabuya. Soki otali fédéraux pantolo alati enzulukable kosa ande sapatu kutu etengama ande otelemi peuple fédéraux ya parti présidentiel oso soutenir individu force à la malade. 20 000 francs. L'UDPS ce n'est pas des fédéraux. L'UDPS ce n'est pas des députés provinciaux. L'UDPS c'est ali base. Dosana nzembo toyembaka. Fachayo kakabazi na ye. Fachayo kakabazi na ye. Banani oyo basalaki ke Fati a se retirer signature. Et ça va citer, c'est que Fati sokia comme boyoke la ba député, c'est que base ya IDPS kufi ande. Mais pour IDPS base kufate. Ayoka base alongo la biso Kabuya alime. Tombolo boko ganga base. Fatime. Bokota la fédéraux. Il y a parti présidentiel. Chemise, il y a 3 000 na Gambel. Azoko kosomba yangote. Na lobby chemise, il y a 3 000 francs. Fédéraux, il y a parti au pouvoir. Azoko tele marqué soutenir Mouta comme millionnaire, milliardaire. Oyo bakosa kabiso kazali mdekona biso muluba. Nzo kazali rebelle. Oyo babengi na kombo ya tout. Mais c'est Augustin Kabuya. Ceux qui n'ont pas suivi que Kabuya a tout cité. Abi c'est la vision vraie identité. Azali à province ni. Il n'a pas se vivre. Dozali na combat politique. Dozali na combat politique. Biso tozo senga na ba combattant. Augustin Kabuya lokola pourquoi na bengi ya sa Rwandais domoni na pouvoir ya IDPS Kabuya ke ko infiltrer ba Rwandais a kotisi ba moti na ba ministère na so ebisa bino awa kosi biso toza majorité na parlement. Combattant, tu dois préparer en conséquence. Félix azala mututa so soutenir ye batu batikali ko soutenir Félix eza biso ba combattant olanda ngai bien. Au sein du pouvoir, dosana ba rebelle. Ba rebelle oyo batekelaka biso mboka boyoka masolo na bango. Oyo babundaka bitumba ya 40-45. Oyo bayelaki biso bitumba lisusu. Il y a 1 plus 4. Au sein du pouvoir l'UDPS. L'UDPS a bundé le pouvoir pour les rebelles. Au sein du pouvoir, il y a un gouvernement, les rebelles basali. Le lobby a comme créé un groupe Yamibondo. Il y a faire face à l'IDPS. Ils sont tant que parti au pouvoir. Ils ont mettre les bateaux en garde. On ne peut pas nous intimider. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que Kabuya Sali laissait aller. Il y a un moment où on a Bengali et Kaza Rwandais. Ce qui est frère congolais, frère moi, il y a IDPS, à condimateur au sein du pouvoir, à Kamata rebelle, à Tchabango Ande. Bazali na carte, Boyokanga.
nazo kwa sire bino na place ya Jean-Pierre Mbembo leto tchaka kabati ngana yebisi bino dala ovanda na vie kovanda na hypocrite vanda na ennemi parce que hypocrite oyo alobaka ta sana makambo ebe nalobi mabe tombona bokokanga base parti au pouvoir comme l'UDPS 37 ans d'élite balaki biso tozalaki majorité na parlement na badéputé parlement ke wapi na tuni bino parlement ke wapi Sénat ekei wa soki lelo en cas de malaise selon constitution ya mboka nani ako récupérer pouvoir nazo tuna bino question en cas de malaise plutôt au sein du pouvoir soit qui président de la République absent ses alliés na tuni bino question nani ako récupérer pouvoir si qu'on a minute au Sénat so kende what majorité il est passé fongola miss mais grave peuple congolais boyoka likambo ezoka musabiso soki tozofize kaka buya litumeza makasi mikolo ezoya bolandi badepute moko ya balie na est la république basali déclaration balobi comment est-ce que tozali na kati ya union sacrée mais baposte bapesi biso ya mikie baza na ide nini il est passé viva soki ndeko na biso Jacob yalobi ke mutu wana soki azwi Sénat aza na carte ya kosala coup d'état papa la politique c'est dynamique et puis politique eza bainstitution tombona bakokanga base bato wana soki bakangi Sénat bakangi parlement carte na bango ezali ya kolongola Félix Antoine Tshisekedi mais biso bakombata na bakongolais tofongola misu lisu likolo ya ndeko na biso dinosaure avant coup d'état ya malange salama dinosaure ayebisa biso président fongola misu bato mosusu bamonaka dinosaure lokola liboma il est presse viva imetela maboko place ozala lona fongolo secret à part tobazeka na est la république mais au sein du gouvernement boyebi secret ezoleka te il est presse majorité mais ma poste est clair et qui n'a pas lié tel exemple nazo pesa bino tozali na ndeko na biso olimbis nazonga mwa moke tozali na ndeko na biso fine Rukumesa Kasavu azali mwana ya UDPS mais na kati ya lit fine abunda te mutu abunda nde papa na ye lelo soki bakei na Kasavu bolandanga bien balie wana bazosala mpo barécupere baplace ebele soki bakei na Kasavu mutu oyo azorepresente comme Rukumesa azosalisa misala ntina baterase azolongola basalite ntina bamaringa salongo samedi ezali André Kongolo mais azali député provincial ya batu lukwebo il est pese viva yango nazobisa bino ke ezali na bana UDPS ebele bazosunga mokonzi ya mboka tozosenga maintenant limedia bato baza na compétence ya kosala mosala memi babrukumesa ya turo bakotia babrukumesa sentiment te brukumesa azomérite mpo na commune wana brukumesa akoede chef de l'état na likambo etali kini bopeto bazotravailler ensemble na ministère intérieur na gouverneur il est presse viva bandeko tala mitema mabe ya bakombata ya baautorité ya UDPS tozalaki na kombata na biso moko nabetela bino lisolo oyo bolimbisanga mpo na nga mbolo nazoloba yebisaka bino nzambe aza likolo mpo na UDPS naboya corruption nakufa ata fofo mpo na yebi eloko tosala va tokoma na pouvoir ndeko na biso moko azobela maladi ya mabe kombata ya kala tokenda toluka fine ayamba biso te
Tombola bokoganga basi. Tokenda toluka fine. Fine aboyi koyamba biso. Na biso batozo bima na kati ya commune. Lokola fine aboyi koyamba biso. Tozo bima na kati ya commune. Tomoni ndeko na biso André Kongolo. Totelemisi ye. Toyebisi excellence. Dans la combattant la biso. Azobela. Tozala ba moyete. Alors bien, mes amis, ne vous en faites pas. Biro na yazaka en face ya commune à Kassafou. Donc il André Kongolo atanga mbongo, azamu taide peste. Atanga mbongo sur place. Alors bibo kende ko salsa combattant Erni. Après ça biso $700. Sur place $700. La zone va moi faire $700. Combattant le lelo, opération Salama. Ayaka pao. La relaxe binoye. Combattant wana opération Erni Salama. Le lo komi malamu. Si tu vas tu marque wana. Tango Andra Sungi. Ceux qui te soutenir ton monnaie Salama comme malamu. Les salama be. Tozo boya baliete. Balia auto soutenir au basana futur chef de l'État. Net bandre wana. Lokola sana futur wana. C'est que biso peut être capable de refoncer la maboko. To sungi ye ande. Comment la bako ganga ba. Fatime. Ndebo moni na solo belani. Ba député provincial. Ya ide pes. Ceux qui bosaba déléguant. Ceux qui bosaba déléguant. Ide pes c'est la base. Ceux qui le député provincial, grâce à la combattant, il y a UDPS. Grâce à la population congolaise. UDPS c'est vivant. Pour les qui n'ont pas cambouana, tu m'as dit que makasi. Tu m'as dit que information de l'air. Nazo tuna muken mutuna. Vital Kamere na Canada. Ok. Akena ko sala ni? Mbongwe bibi bon. 1,37 $. Mbongo wane bimi. Bekota kendaki na Canada masolo ni na keko solo. Botela na masolo a isolé diplomatie. Ya mokonzi ya mboka. Akepe na France. Tobolo bolo ganga basi. Papa. Very grave. Bozo songa sima. Bozo songa sima muke. Nani andimaka ke Jean-Marie Kaboul akoki ko trahir Félix Antoine Tshisekedi UDPS. UDPS c'est vivant. Mes amis, président sali diplomatie pendant 5 ans. Bitumbo bozo yoka ya est dans la République. Moi je vous assure, sur le plan politique, et puis sur le plan armement, sur le plan diplomatique, Félix Alongi, on tombe sur ma casse. Le loi sali dans la frontière rebelle. Ota la montée ma mabe. Même une décoration aussi kotambwe. La ligne na yebi saboye. Décosiko. Ozo sala musala malam. Mais des fois ça katina yo sa moko. Ozo récupérer ba mboke belé. Okomona na suka na ngoba ba M23. Ba yoko boto la suba mboka. Nini ezo sala ke ba mboka ne songa la suba mboka ba M23. C'est là qu'on se retrouve dans la carte à front. Dans son ndeko général Zico. C'est là qu'on se retrouve chef d'opération. Dans la carte à front, dans son monde manœuvre. Il y a trahison. Il ne peut se vivre. Il y a un senga rapidement. Il y a un levé à moratoire. Il y a peine de mort. Et c'est la mossa. Qui vivra. Les lobayem saki biso, communauté internationale, l'Union européenne, la CECO. Balobi pourquoi Congo Congo salana du Cambodge peine de mort. États-Unis a la déclaration. Mais tout le monde n'a pas cambié Donald Trump. Nous avons bêta qui armé one. Il y a pas bombe à prendre sur place. Donc ce monde a trahison et ça m'a cassé. Na kati armement na armée na biso toza infiltré na batuti na bahutu na banyamulenge
na ba Burundais na ba Zambien nde tozosenga na ndeko Siko Tambwe soki bamboka na bosi yango ezonge pa na biso on renforce la sécurité mais tant que sommes les tobotoli bamboka ana tozwa yango après 3 jours bango bayo tobotola yango ça veut dire tozomona na trahison eza makala yango biso tolobi boye ministre na biso ya défense nationale Losengi actuel ministre de la défense nationale ameka ko changer les biso équipe ya bato bazali na front comme ba chef d'opération parce que tozomona bato ebele na kati ya front tozomona trahison eza makasi tombolo boko ganga ba na kozonga moke ndeko na biso ministre ancien secrétaire général Jacques Chabani akwataki est la république place oyo titoko toka komate ya makasi na ye batielaki ye ya bamoto oyo tobenga na kombo ya Peter Kazali wapi Peter wakaza Jacques Chabani akomi na frontière moko boy na est la république entre Djougou na Kintanga na bamboka na ba territoire wana frontière ya Rwanda eza kokanga mais ya biso ya Congo eza libre kaka sur place ministre de l'intérieur a fait ordre na gouverneur militaire abi kaka sikoyo na la posa otielanga base bakanga frontière tombolo boko ganga base yango moni ministre na biso Jacques Chabani azali mutu tokobetela maboko makasi si asali tournoi na ye na est la république balobi ezalaki na bafrontière ezalaki pwelele barwandais babanda okota air nyonso ata toilette bakotaka bongo te mwa mai ya suka oyo ekaboli Congo na Rwanda so aza na mai wana ozomona nini Rwanda boye tout autour ya mai wana lo ya mai wana nyonso ezalaka pwelele me baninga na ngambu kuna na Rwanda sécurité makasi nde ministre na biso atelemaki apesaki ordre yango nakoyebisa bino mosala ekosalama Paul Kagame akomi na suka nde boyoki États-Unis alobi tozo renouveler lisusu confiance na biso na Rwanda na président de la République Paul Kagame yango pe Félix alongwaki mbala moko na makambo etali Occident tokomi na ici tombolo boko ganga basi siko karte na bango ezali nini baboma Kisekedi parce que ezali bapaye ebele oyo Félix akoti na brise lelo bozomona bitumbo toza nango eza monde mobimba soki tokebi te Donald Trump so abimi te na États-Unis 3e guerre mondiale soki abimi te 3e guerre mondiale tombolo boko ganga basi papa totika sentiment parce que bozomona politique oyo baaméricain bazoyela biso Rwanda soki Rwanda ngala benga yango province ya Congo parce que avant ekoma Rwanda wana ezalaki province na biso na Léopold te bamindelaka bato basala biso kanayi même Lubumbashi lelo bilo babenga Lubumbashi ezalaka Lubumbashi te Lubumbashi ntango bazobeta vie Simon Kimbangu azolela azoyebisa bandeko na ye botrahiri te Lubumbashi bobomba mboka lelo bakoma oyebisa biso Lubumbashi eza ya bakatange ekola katange na Congo existaka te banda bakoko na biso soko tie tembe tuna bato bayebi histoire ya République il est PS viva yango bamoni lelo Burundi akomi kofélicité mokonzi ya mboka par rapport ya conseil oyo apesaki ye ya koforme bamilitaire ya biso moko papa Mobutu akosa lelo tous les unités
Félix azongisi yango na nzela. Amen. Donc comme une unité spéciale, oyo ekende kovisite ti Kigali. Tombolo bokoganga basi. Nde tosala wana. Tosoutenir mokonzi ya mboka. Babavire nyonso bazosala ba Jean-Pierre Mbemba. Azali traître. Azwaka chèque blanche awa. Oyo atrahir ba Congolais. Lelo Jean-Pierre Mbemba à côté ya biso nini. Et puis hier azalaka na procès judiciaire. Akoki kokoma président de la République. Na mutema ya mawa ya Félix. Azongisi Mbemba comme ministre. Un ministre ya transport. Ozali simple ministre nommé par l'ordonnance présidentielle. Fatia zana droit kaka lelo balongoli Mbemba ande. Tombola bakoganga ba. Pouvoir eza ya biso. Mutu akoki kointimide biso te. Mutu pa kolengisa biso te. Justice eza ya biso. Pouvoir eza ya biso bakongolais. Toana droit ya kobundela yango mpe ya kodefendre yango. Yango nakoyebisa bino tosoutenir mokonzi ya mboka. Botika makambu Kabuya si akei. Kabuya akei. Kabuya si akei. Nalobi Kabuya sali nini? Akei. Yo zama be. Nalobi Kabuya sali nini? Akei. Banani basepeli ndenge Kabuya akei baseka makati. Nalobi banani basepeli ndenge Kabuya akei baseka. Omoni? Kabuya ndoki. Kabuya keli. Et puis nasolo bananga place ozali liboma na yo. Nanga liboma na yo. Pe nanga mama. Mama na yo. Osobanga? Ke tobanga mama ya nanga asa mama na ngai. Asa mama na. Ndana lobi nanga mama. Mama na ye. Taratibo azali notable ya Okatanga. Au nom ya ba notable nyonso ya Okatanga, les acteurs socio-politico basali déclaration balobi boye. Oyo ezoleka lelo na UDPS ekoki kohandicapé même fonctionnement ya institution ya mboka. Pourquoi? Parce que UDPS azali première formation politique oyo en termes de majorité aza le premier. Et puis l'autorité à UDPS bazali partout dans l'institution nyonso ya Congo. Alors désordre topé crise oyo eza na kati ya UDPS et persister et umeli et entraîner dysfonctionnement ya institution ya mboka. Nde bango balobi boye ba proposer boye. Basengi na bato ya UDPS, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, bakamata mikanda, bakomela mokonzi ya mboka. Bayebisa mokonzi ya mboka aza autorité de référence ya parti. Ye soki alobi un mot, crise na UDPS esali nini? Nanena mabete, que Dieu soit loué, merci l'Éternel des armées. Bato ba kotim, bato ba mituka, ba professeur. Mais analyse oyo na loba qui va rejoindre biso. C'est pourquoi je dois vous dire ceci. Yoro mokolo lobby. Augustin Kabuya a commis lettre moko officielle. Lettre officielle au nom de l'UDPS. Kabuya lobby boy. Asengi na ba combattant nyonso de l'UDPS. Ba parlementaire debout, ba sectionnaire, biso nyonso. Tosangana na unité. Yoke. Tosangana, tosala unité. Tosala soumise na résolution na numéro 1 il y a 2023. Oyo esala qui a la secrétaire générale de l'UDPS. Alobi Koboma na gauche et droite. Neifsaka yo. Kabuya tindaka misi makutano. Amisi alobaka na ba problème nyonso to privilégié dialogue.
sikoyo indusa yango na lettre ya Kabuya lobby na vrai lingala na boyi nakota na mosindo yango nakomaki yango ndambo français erekei me na mokuse na vrai lingala Kabuya lingala baboyo bitumba nyonso eza na parti totia na se tosanga comme papa wana 20 000 otiki pale badame te okosi na bar omaye pele 20 000 wa mama na yo wa papa oza mbau quelque chose oyo kamwana koli alobi ndenge nini wala na 20 000 il faut otalima yo otali badi otalika mwana koli na sentiment 20 shaba nyonso bapeti bana pale okamati 20 shaba opesi wayu wana 20 shaba mwana koli alobi bien ata de shaba ton okopesa 18 shaba bapeti na pale basani est-ce que tolobi mabe par conséquent bato 20 shaba yaka miyela déjà na chapeau comme ça Nasuka Fatibe Dorovandela Bakabuya te Ba député provincial à Kinshasa te Oh baboye bazebele Na fini Toye na masolo eza l'essentiel Toye na assemblée provinciale Daniel Bumba Maman na polémique Ça fait 3 jours Na boye ki olobela parce que nous avons une maîtrise à chiffres. Ce qu'on a vu dans les chiffres, nettoyer nos dossiers. Je pense au Tala qui remise et reprise. Il y a Daniel Bumba, non mais c'est Ngobila. Daniel Bumba, il faut qu'il y ait un hôtel de ville. Daniel a lobby à compte hôtel de ville, il y a tout ça. C'est pourquoi mon vidéo peut circuler dans les réseaux sociaux. Va présenter ma toilette, mon hôtel de ville. Trop ça. Daniel Bumba, selon les informations, va rénover hôtel de ville les acquis Simana Liboso. Va rénover Liboso. Mobila Zabanda et pour cela, Kimbuta Pe Nassou Kamandane à Salarapewa. Mais Daniel Bumba Lobi a constaté la Kunate. A que louer hôtel moko quelque part. Mais qu'on louer hôtel mais que Dieu soit loué. Mon frère Daniel Bumba nenge mo démentir yango. Mais contact qui déjà na mitema ba congolais. Mais ba koseli ba ngone chiffre. Balobi ne ba ke ko louer hôtel pour na bureau ya gouverneur na cabinet na ye. Il faut au moins 200 millions de dollars américains. Alors, les alaki lukuta, yokama, yoka, bakosela ki bango. Bango basengi babrandir, Israël Mutombo, na bosolo na ye, na ba journaliste na yambaka, babrandir chiffre oyo. Mais hier, c'est pourquoi je vous ai dit que na boye kina lovela nous depuis 3 jours passés. Les gens qui vont dans la précis, pour nous louer hôtel, Daniel a qu'à louer. Mais pour nous chiffre à 200 millions, mais ce qu'on notre question est simple. Mbongo ya louer bureau. Et qu'on a un hôtel de ville, il y a poche ya nani. Nous va condamner Daniel Bumba. Va comparer Daniel Bumba à Jean-Pierre Mbemba. Je vous informe maintenant, chers compatriotes, qu'on dérange. Fatibé, Jean-Pierre Mbemba est commis ministre de transport. Basali remise. Vraie et jolie information. Jean-Pierre Mbemba qui est dans le bureau, il n'est pas se la quitter. À tel degré à bureau, il y a un rang à été. Il n'y a pas ça qu'ordre, pas réhabiliter le bureau. Mais le ministre Jean-Pierre Mbemba a travaillé dans le palais chez lui. Soit dans un bureau privé ou dans un palais. C'est une information vraie. Il y a un moment où il va condamner Daniel Bumba. Balobi, Jean-Pierre Mbemba, un grand homme. Aboyi Kosali ici,
L'État dépense. Andimé à travers un bureau privé, soit à la maison, mais toi, tu veux dépenser autant de dollars. Pour comprendre que notre nation, Augustin Kabouya doit partir. Augustin Kabouya, comme il a vice versa. Tantôt, Kazadia financé, Kabouya protégé. Kazadia a dit que Kabouya protégé, Kabouya a dit que Kazadia a financé. Donc, comme il a politique à ping-pong. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, Naïdepes, Etienne Tshisekedi à la Mouki Lelo, à ça la désert d'Ita ya Pam, à la Naïdepes au pouvoir, à Rosepela Toko Nyenya. Par conséquent, nous avons un risque dans le Beloko. Mais risque tous en Mobisonios. Moutunios sozo poste na combo ya IDPS. Mais azana makanisi ya mabe contre IDPS. Asa l'accident à coup. Moutunios so comme mandataire na combo ya IDPS. Azala muto poche pembe. Mbau. Les gens commis prêtre. Mais à Bossani Baïke. Abel avait. Moutunios. A comme un grand homme. Alléluia. Au nom de l'IDPS. Amen. Mais nous sommes au con. Hier, Azovim. Zambé. Ali Misabiso. Mais, mon lit, mon diable. Il y a confusion. Il y a accident. Il y a myome. Il y a appendicite. Il y a apostate. Il y a sida. IDPS ne vit pas. IDPS ne vit pas. Est-ce que Totangi Kobomu, Tolobi Neboye, mon frère, même devant, il y a beaucoup de problèmes, je dois parler. C'est là. C'est les paroles. Nabandeli. Moutounion soit comme un ministre. Il faut Nicolas est parti. Si il comme ministre, à Kanisa Taïke mon côté. Na cabinet naïe, à travailler à na membre mon côté à IDPS. Accident ya Mbalaka te kutana na bomo ina. Moutounion au nom de l'IDPS, à comme député national. Mais Azana Makanisia m'avait contre notre pouvoir. Banana eba sila makilande. Comme prêtre au nom de l'IDPS. Mais Azona bisone titwa bazoba. Molimo ya kindumba ekote la mosi na yande. Oya yebike. IDPS ne pesa MC. Etienne akufa. Tochigala na Fati. Fati azokemba. Asili sécurité ya elle. Mais azara yemoko. Olie IDPS to accompagner ye. Mais distraction ekota. Bato nyonso. Basala basi. Par conséquent, oyo nyonso ayebi ke a se retrouver na likambo oyo eza libanga na moli oyo koganga ei. Par conséquent, nyonso oyo ekei na cadre nyonso nyonso. C'est ça. Toi, va marcher piété. Même si le président a un projet global et général,
ya nation, mais c'est proximité à partir naïe. C'est clair. Le président de la République va contester à pouvoir Toyebi. Le président élu en 2018, un deuxième président civil après plus de 50 d'années. Oyakouti, les trois présidents accédant au pouvoir par la voie à Mandok. Mobutu 32 ans, Mandok. Moussé Laurent Désiré 4 ans, Mandok. Joseph Kabila, Mandok. Les trois présidents, 32, plus 18, plus 4. Ça fait combien d'années? Alors Félix, ça y est. Réforme d'abord l'armée. Avec quelle armée? Une armée multinationalisée, brassée et mixée. Yamolobi dans la mission quelque part. Yuma moro lo bébé belé pour un professeur. Nemfie, yoza na un moteur devant Félix. Na règne ya Kabila. Tomoni Kabila kamati ba rebelle. Na oyo tobengi na français, brassage et mixage. Ba continue armée. Et oyo kaka M23, ezali mouvement du 23 mars. C'est-à-dire ba rebelle ba intégra armée. Mais Fati, quel que soit bombardement, quel que soit, est-ce que ton sala brassage, biso ton sala mixage, c'est-à-dire que Fati a un maman d'esprit. Est-ce qu'à l'époque à Kabila, Oyoka programme, il y a des mobilisations, des armements, Oyoka, des alatés. Mais avec Fati, programme est mis en place. Donc on est mobilisé la carte. Et puis, Fati a contre les Américains. Babenga Est, les rébellion. Mais c'est l'agression. C'est pourquoi Moni Corneille Nang, Batia Liboso Alliance Fleuve Congo. Et puis, Nanga Keina Rouchou. Oh Mongo. Il ne peut se vivre pas. Il ne peut se vivre pas. Yango Monaki, rébellion pourquoi Nanga représentant Yama militaire rwandais. Mais selon rapport d'aujourd'hui, Baïke, Osiliki, selon rapport d'aujourd'hui, M23 existe à rater. M23 est à rater. Oh, dans les armées rwandaises, ougandaises, les Américains, les Allemands et consorts. Yango Monaki, ouais, combien de formations sécuritaires n'accompagnent la sécuritaire. Donc, il ne peut se vivre pas. Dossier et indi. Nenge, nanga côté qu'une église, na Rouchou. Amati, Monsieur l'abbé, a pessié parole. Nanga télémina batunaye. Babeti mabo, et suscité problème. Yoko organisation. Au sec. Les alliés organisation moko. Oui, travail à sur fonctionnement et la supériorité. Il y a ma confession religieuse. Donc, à tous à passer, à tous à son prophète. Mais la organisation moko et la Nélarabango sur leurs actes. Pourquoi? Église catholique est une église très bien organisée. Pour les Kakutu, ma confession religieuse, Moussous. Bango a mis toute une question. Connaît Nanga pour Amatanaché. Est-ce que Monsieur l'abbé Ona, Batia qui est armé, Nanzoto, Baïsi qui est Mati Sabi Soto Loba, tout qui par invitation, ou soit il y avait l'organisation quelque part. C'est qu'il y avait l'organisation. Il ne peut se vivre pas. Il ne peut se vivre pas. Mon frère, guerre c'est comment on a blaguité. Même Sarabino, guerre est sur le monoyo. Et ça a bobo il est pour le camboumoko.
Dans les années 1800 quelques, le Rwanda n'existait pas. Mboka moko eza na ngambo ya Rwanda Kisei, eza mboka na biso. Le Rwanda n'existait pas. La conférence de Berlin de 1884, d'ailleurs avant 1880, le Rwanda n'existait pas. Époque, il y avait 1512. Et comme on a chasse aux sorciers, en France, les Européens, en 1512. On a lutté contre le développement. Et on a la sorcellerie. Et les Européens, ce sont des grands sorciers. Il y avait opération de chasse aux sorciers. Quand on a deux ou trois sorciers, les sorciers ne vont côté 4. Puis un grand prêtre à l'époque, en 1512. Torture, bâton na mai na libanga, on dévalé secret ba mission au lobby, balandeli ba ona. Chasse aux sorciers, ils allaient où tout film les amis. Il ne peut se vivre. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Mais eloko ekamu sangai. Avant de connaître dans une situation au lobby. Lobby na beni. Kuna na secteur ya beni mbao. Précisément dans le village Kazaro. Dans le village Kazaro, il y a 4 ADF, Basali Massal. Il y a 7 personnes, 3 femmes, 4 mibales. Il y a enlevé quelques personnes, il y a un Zam. Il y a un village de Kazaro. Mais Wazalendo est notre force. Pour répliquer et récupérer. Oui, c'est là qui va récupérer. Mais, na axe Ouicha, et qui est na maman, pour Ouicha jusqu'à maman. Puis pas y a côté là qui, na axe Ouicha jusqu'à maman, faire d'essai américain peut anéantir quelques. Mais bataille si biso, n'ambo à part au faire des sabomis, mais bango banyanga la carte au ba côté na zam. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.